Mpepo ya bitumba ya mampinga ya Angola pe ya RDC ezali kotambola elongo likolo ya Kinshasa pona kolakisa boyokani bundimami kati na bikolo mibale pona kosalisana. Président Félix Tshisekedi asengaki omwa yambo na Luanda lisungi lya Joao Lourenço na matata na RDC. Joe Biden a pameli Donald Trump na kolekisa ntango akoki kobanda bitumba na COVID-19. Donald Trump azali kokoba koluka eyano na bazuzi. Joe Biden alaki kokanga mboka te pona COVID-19 ata koleka bato million zomi na moko bazwami na COVID-19 pe koleka nkama mibale na ndambo bakufi. Laboratoire ya Allemagne BioNTech eye salimangwele na Pfizer ya États-Unis ekoki kosenga lelo ndingisa ya FDA misala mitalaka mino na Amerika pona kobanda kopesa pe kokabola mangwele ma COVID-19 na États-Unis to na Europa. Mokambi ya BioNTech alobi mangwele makoki kobanda kopesama na sanze ya zomi na mibale. Koleka bato zomi na motoba bakufi na mikolo mibale ya bitumba bilandi bokangami ya Bobi Wine alanga nzembo pe opposant apesaki kombo na maponami ma mokonzi ya mboka ya janvier na Uganda. Koleka bato tukuminei na mitano bazoki mpe kama misato na ndambo bakangami.